éviter les problèmes. Dans le gros Kobelaye, il y a un abonné, dans mon échec profil PB. Dans mon échec profil PB. Ah, dans un numéro WhatsApp. Numéro de Yango, d'accord, associé mon thème au monde. Donc, elle est là. Dans mon échec PB. Ah, échec PB, c'est comme le Kenya. D'abord, Arlie de Boko, c'est ma grande sœur. Azan de Boko, propre sur le Arlie de Boko. D'abord, l'autre grande sœur, bon, ah, d'abord, comme la Jérémie, et Tchépimé, il y a deux sortes de bloqués. Mais quand on ne pas dans son Tchestati, alors, on a dit, oui, Tchestati a posté exaucé, a commis les qui n'a pas mon thème. On n'arrive pas à bloquer, on a vu, oh, alors, où est le nid? On a dit, ce qu'il y a l'Italie, on a dit, tournage, parce qu'il m'a dit, bah, des on est malheureux, on a dit, on a invité, elle soit mêlée, mais là, il y a quelqu'un qui va tomber. Vous pouvez la tombe bloquer, je ne sais pas, on a la salle. Ah, mais pour bien Jérémie, autour de la salle, on a habité dans le bien. Pour dire qu'il y a bloqué les ceux qui ont les cartons, tout dans les qui est, ou bloqué la que notre bouton ni. On a eu pour le cas qui m'a bien ok c'est bon. Na tu exaucé un appel, na mis sur Arline, na côté exaucé qui a un appel. Na bien exaucé, l'homme na tournage ya nga autres qui na vu surtout. Tant que d'accord on va faire sur OTM, est-ce que ta ana loba qui ta inanga. OTM qui est venu on te ba que l'autre là no pour ninga Berlin no yoki. Non da ba ngelo côté pour ba tunisa ba loba qui ba salaki ezonga qui na ko kangote. Na invitango pour na resene di ana wa mama nga na nga moko. Na musana salaka na ba fan nga ba linga ngai. Alors, on a vu dans Jérémie. La 5 artère dans mon téléphone. La Jérémie appelle normal le numéro monsieur. C'est allô yaya bonjour bonjour. Ah, c'est ça qui est venu. Na bi na remarqué dans WhatsApp dans au bloqué na. Abi na tourner. Na tourner nan. Abi d'accord ya kitoko na kati na appel. Après na tourner. Na kati na appel. C'est lelo. Et ça regarde lelo. Yango tango benga tango so tango ça lelo. Na bengi ma de la peine, c'est moi de la peine, na bengi parler des corps, na bengi papa sœur, na bengi maman Kambo, na bengi de la peine, c'est on bien vous avez notre c'est là tout Jérémie Lobi. Toi tu vois Jérémie avait pas habitude dans le retour na ko karaté. Na ko karaté comme qui vient à Loba qui na on pas ensemble. Il y a bloqué na il dérangeant na bengi ma de la paix, na bengi batu ah. Ma de la paix c'est là na bengi Jérémie, ma de la paix c'est Jérémie, c'est Jérémie. Moi na batu Lobi Kevin, na comment attendre comme ça en Nzambe. Biso de terre qui a malu ya ta anaye atira ko lobaté. Et puis les camarades de Jérémie n'a profité de sa fan au balinga au Kabolanga, bandeko au yater au Kabolanga de Jérémie. Soit Kabolanga de Jérémie, lelo ils ont la volonté en Zambie, non qui a venu par comédienne. Pour ça, l'amour de trop, il y a mingi. Et à Boui, expliquer mon opinion. Donc là, il te dit que ah, ma belle outil côté Boui. Bon, il y a l'immissan à la ah, l'immissan c'est la famille, to yambani. Abou, Pia. Est-ce que ngai na cause attend na habité elle supporter l'étoile dans la Jérémie so s'enflammer na mokilelo et ils ala lobby ba ilo et tout ça voilà bandeko et un des sommes il va kuyinda wana l'homme ma chérie mon frère l'homme de ma chérie nde muta bloqué bandeko a bloqué oya yeleki Kevin a bloqué ya yanga la kanza ko bloqué ngo et là, batu mususu ba bloquer batu te ata problème ba lukaka batu ba solo laka ba arranger alors que ko bloquer on va pas batu nyonso ne ba ratin oh les na comprendre que nyonso batu bazo sala biso pe to sala kango donc to tika ko pointer du doigt et pas batu parce que biso moko tozana na kati ya makambo alors to tika ko tia batu misapi to tika ko lobake oh mutu bo écoute ye mutu mabe to tika ya parce que mutaza parfois zate comment ba makambo ko yoka ba makambo ko tala nyonso mutaza parfois zate oh bino bozo telemela ka batu ka bloka ka batu ye mutu mabe bloka ka batu siko lelo bino pe bo bloquer batu en tout cas mukilo mukizo tambola mabe yango moi na nyonso na na lobana talisa biso bandeko nanga mutu aza parfait na mokilo aza te donc mutu tu ana mabe na ye mutu tu aza na mabe na ye aza mpe na malamu na ye mutu nyonso aza na mabe na aza na malamu na ye lelo Kevin aye komito aotungisama babloke ye komitungisama te lokola bino bozaka mitema malamu place bozosala soki omoni mutu mo bazomanke soki omoni mutu mo be ye ça ne va pas
olobela eboka banda la miable ya bino pa la bino ezala mabe moto abimaka mabe sikoyo acte oyo ya kobloke pe eza acte nde nini attends ke yaya yo mpe fala otuna non omeka kotuna leki na yo bovanda otuna eske vraiment ezalaki bongo ozobloke motu sans pourtant oyeba cause ozobloke motu sans pourtant oyeba ke nani mutu alobi elekaki ndenge nini na tournage yango oyebi peut-être directement obloqué wana eza nini yo mpe moto ayebisaki yo ke ye moto alobaki ke Kevin alobaki quelque chose makambo ebande kosalama yango obloqué sans pourtant oyoka Kevin to mpe ezalaki ka nde bomesana makambo yango somo bacomédien bopesa bato somo moko mpenza bino bacomédien boza mitema mabe yango mona oloba ko lelo baséparation tozomona baséparation ebele mingi baza la base ya baséparation ya bacomédien oyo mingi baza na base ya baconflit oyo tozomona mingi baza la base oyo bayebi ke ngai naloba koto ngai nasala boye bozomona kaka moto ngai moto azalaka netre ngai nazalaka partout même la plupart bango nde baza bapion la plupart baza wana mpona kodétruire ake koto ayoki ake koloba kote kuna kotala mpe atuna kotuna ta filme na ndenge na ye donc lelo tozomona baconflit ekomi de part et d'autre sikoyo na ngai naloba boye na nyonso wana oyo tozomonaka lelo oyo tosaka mosala te bomoni yango te bomoni yango te totika na biso oyo atongaki oyo aza motu mabe totika na so kolakisa mabe ya bato parce que tout le monde aza mabe tout le monde aza hypocrite tout le monde atongaka tout le monde baleka na bavia mabe bapasse na bango ezala mabe donc tout le monde sauf personne au monde à théâtre alors dans ce cas totika na biso vi wana ya koyaka kolobaki ya aza mabe ya kopointe baninga du doigt tosala nde mosala ozo comprendre tosala nde mosala oyo boyelaki mosala maboke mosala théâtre tosala yango vraiment kitoko place de tosala concurrence na place ya kosala baconcurrence na bavie privée ya bato parce que bavie privée yango yo ozobenga moninga aza motema mabe moninga asala boye azongisa boye au contraire c'est comme si oza saint oyo opoza no sete yo poza na katika ya makambo wana alors à quoi bon ya koya kosalaka badébat ya oyo yo moko opoza na kati oza concerné ça ne sert à rien c'est mieux tosala nde mosala toyende kocritiquer bafilme toyende kopesa bapoint de vue sur bafilme oyo tozocréer oyo tozokoma bato ebele bakoma kokoma na bango bafilme ozomona bato ebele bakoma kokoma bafilme lokola bokoma kokoma tout le monde akoma kokoma boya tolobela sur bafilme ekosala mpe bien sur misala na bino bozosala oyo boyelaki na télévision sur misala na bino oyo boyelaki sur YouTube toya nanu topesa no baexemple totala nani azokoma bafilme ya kilo nani azokoedike masi nani asali boye nani azongisi boye nani azokoava tokenda nango bongo totika no bapolémike ezanga motu na makolo ya kokotaka bavie privé ya bato ke ye aza motema mabe ye kundenge abo atongaka bato ye kuta aza hypocrite na nyonso wana bino mo mpe bokobima na kati ya makambo wana me bozana mpona kopointe motu moko du doigt sikoyo bandeko nanga boyoka sikoyo oyo eza sikoyo ye moko mama de la paix donc le Kevin abengaki ye donc maman na biso ye mpe alobaki alors ye moko mwana nda bimisi audio boyoki Aminata na nini wana abandaki koloba ba audio oyo nani abimisi yango oyo Kevin abimisi yango ba audio ya mama ya bango tolanda ngo lelo excusez-moi tolanda ngo na bandeko nanga et puis tozonga et après ça fait très mal makambo oyo et ça sonne et puis ça passe kitoko te bosunga biso te bino bacomédien kitoko ata mokie te kitoko ata mokie te bosisa bato na apeta otala bafilme ya otala bathéâtre yango c'est vraiment malheureux hein? Solo motu oyo na bagag Jérémy okosumuka no mpona Kevin Nzambe témoin décor azalaki wana papa Serge mokolo azalaki mama makambo azalaki wana soko moninga mama Kevin akosi yo benga décor benga papa Serge yebisa bango apport ya Kevin ezalaki nini na kombo ya Nzambe mwana bato alali na etia mwasi toka boye groupe bateka essence ta komi ko tomboka nande ba ko tia essence to bandi musala de comme ta souleva ke loko anesa ke passe epsi Karine yo Karine ozande konanga Jérémie azande konanga na kolinga bo potana te na makambo ezanga tina mais Karine azaki na position na bandeko makambo na e na suka ngam na ko intervenir pour na bana Karine asaki acte mabe ndenga refusa ki tournage pas na yo c'était ça
Mais na kokamwa soki lelo oyo ozana ibutu ebandaki yo ngano yebi te. Si tofandi lobi na tournage na yo décor mpe lokola ndeko alingaki kimia ezala mwana bato abandi koteya ya mado nde ya mado mpe abandi koloba oyo ezalaki kati na ye mais décor aboyaki yango alingi te alingaki kimia ezala yo kutu olali na yo tozela courant zonga ata ata o na yo na telemi lokwa mosali ya nzambe nazoloba o naza na droit buka lokuta te olobaki ata ata o te. Et après décor tant lobi na ya mado ngai nazwaki mpe maloba nakomi koteya ya mado ki amitié babomaka yango te mpona makambo ya mike lobi nango toyebi te. S'il y a un problème entre yo na Jérémie eza utile te ya koleka na réseau koloba n'importe quoi bobongisa boza bandeko mais ya mado bandeko kolobaka oyo alingaki koloba mais ngai na décor tomande koteya ye yo angani ata ata oyo olobaki na yo te bongo problème nini oyo butu ngaki na FC Karine osalaki mabe. Même si Jérémie a tongaki azan de konayo, c'était prévu au Kaka tournage. Au komi kuna bo tourner pour eza musala après avoir retourné soko zangina makambo koloba na Jérémie olunga koloba ne en face. Il fallait qu'il pas répondre na téléphone. Est-ce que oyemde to vivra bena mokili? Bato ba memena rabato ba sango. Place bato nga rabato bon ba za participaka. Comment se fait-il que Jérémie a tourné ya solo? Mutu oya memeli o makambu wana. Yalo baki loko te o mama de la paix. Bazaki moi sina mobali mutu ba ko ebisanga bi Karine, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si Jérémie a tourné ya solo, c'est ton frère. C'est ton frère qui est kutana na solo en face. On a benga ki na téléphone, toyoka na téléphone esili mais abandi ko bwaki langa bambwaki la. Ambu. Bandeko. Eza passe. Siko toke pa tozonge pa siko tango bo baleki na tournage wana ndenge elekaki wana nde ba décor ande kopesa ndeko na biso wa mwasi anopesa conseil tout siko nani o azutu makambo memeli ma chérie mon frère nani amemeli makambo wana pour que yepe akangila a bloquer Kevin nani amemi makambo point d'interrogation ya minene ezali ya bato bakopalanga bakopanzana kopanzana ya jeté yango balobaka avant nanu etant omoni ndaka bavoisin ezopela moto ezozika yaya pesa conseil po oyebi te ya yo soki kosuka ndeni eza na bato ebele ndaka bavoisin kuna ezozika ndako na bango eziki yake mpe bavoisin abosani omwa apana yamo kuna ezopela ya yebi te kuna da apana moto si ekotaki yake kaka mpe bavoisin akufeli kuna mpe bavoisin ok epana yamo ko moto ezopela eza nde yamo makambo ezoleka na internet ya batu boza wana pona kosela batu bagag likamu ke soki eleki bino boye kosala yango bagag ezo nango autorisation ya koya kopanzaka bamakambo batu siri bagag elekaka lokwa théâtre bobebisi théâtre franchement bobebisi théâtre yesu na sens te neti bajara bagag moko boye moto alataki elamba wana bofingeli boye mpe bosaleli yango gag osenti mpe provocation moko boye vraiment ko ya makasi mpenza donc on sentait que oh ba na mutu boy tala niveau nde bobebisi musala théâtre o bat bale kwa vie bat balinge ba théâtre biso ba auto CPL na ba distraction ou tout mon musala moi ba stress elongwa mais boy ko bebisa théâtre comme nous quoi musique non c'est pas normal la famille s'il vous plaît franchement la famille et ça la passe et ça la penza parce que tu juste bowelela kanini bowelela ba poste ango ya muninga soka mati et comme problème bowelela kaka nini bino ba comédien na place que bozala ini bosa eloka munene eloka makasi bolingi ti bino bolinga vie oyo via séparation et puis séparation ezo uta wapi ezo uta kana kotongo betaki lisolo pa muninga kangi kada sa pota tu na muninga ezo kende bat bakabwani kabo bat bakabwani pe ezana batu msu bebi nde batu na rata yoki mo likambo ne be aya kotuna batu msu basala bon te directement kangeli okanda ekepe ka bongo ekelu ka pe internet onge linga bongo al ezipe mature ekeka ka bongo ton pe bino bomona eke bongo babi teke na ka bongo tala niveau o to komi nango sur internet ça fait très mal ça fait très mal la famille bozomona vraiment niveau ya baartère baartrice na bino nde bazokabwana ndenge mabe ekoti ndenge bazopanzana nde surtout likamba baaudio oyo likamba baaudio likamba baenregistrement oyo
yango mpena nini tezosala mpasi koenregistre ndeko lo mpo esala nini moto ana confiance no bozwa na telefone ana confiance no apesi o confiance na ye me yo ozwi telefone oenregistre eloko wana eza mabe makasi eloko akoenregistre eza eloko moko mabe eza défaut eza eloko moko befo vraiment toboykote yango parce que eza kitoko te bozwa na motu sans arrière pensée me yo ozwi telefone mosusu otie pembe ozokoenregistre motu eza mabe makasi moto asali yo bongo aza deja mbuma mabe ada mbuma mabe parce que mbuma malamu jamais akoki osala makambo bongo koenregistre moninga na makambo bozosola so omoni ekomi kote na yo koloba te koenregistre so ekomi kaka kote moninga oenregistre mpo likambo kotonga ezala likambo de personne so moto ayeki oyo atongaki nga estce ntango batongaki yo obakisaki te yo mpo obakisaki te tomona yango mi bato batongaka biso nyonso toyebi nde batongaka toyebi toleka na bitape wana kotonga esengaka motu mosusu apesi ye mpe azongisaka maloba ntango azozongisa ezopesa courage ya koloba lisusu mosusu mais so moto azongisela yo te to moto akati okotonga lisusu te mpo continuer histoire na yo pour vous dire que biso tout toleka na etape wana kotonga totongaka ti sikoyo alors pourquoi kosala yango problème makasi boye franchement eza pasi eza vraiment pasi bandeko na nga ntuka bandeko tozelaka internet wana ndenge ezokende parce que balobi mosusu etikali tozelaka totala bino kaka lokola ndaka bavoisin ezozika bye